pour toujours vivre le monde. Bien, tu fais, bisous les camalobana et belé. Tu veux toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo sali ya biso ya koyeba ke bozali ebele liboso ya ba télévision nabino pona kolanda biso awa boyebi que actualité zali toujours dominée par maladie oyo coronavirus ezali ko frapper monde entier oyo lelo yo pe ezali ko frapper biso na République démocratique du Congo makasi avec la barre de 80 cas confirmés atteints et les sous sur les 80 cas confirmés atteints aux allés déjà na 10% au moins ya bao ba perdre bavi na bango pasi ezali penza wana mais bien qu'actualité dominée par maladie au coronavirus mais némoin d'antenne pena ba adepte na ya bundu dia Congo ba zangité ko se faire remarquer en cette période difficile ne tomituni qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma campagne na avenue haute tension non loin ya arrêt Sakombi qu'on a bateau na Kinshasa ba yebi secteur wanadien donc ezali vraiment après Kintambo na commune ya Ngaliema donc na ma campagne qu'est-ce qui s'est passé lelo na ma campagne pe na Kintambo na utika bino na bolanda na image et ensuite nous revenons pour une petite analyse très vite fait. Je rappelle Bozali Kolanda DMTV chaîne YouTube Nabino, si vous allez déjà abonné, merci, si vous allez abonné, t'es s'abonner et directement cloche moke kobima à droite, cliquez wana pour que vous allez désormais notifier dans la prochaine vidéo du tutoriel va commettre en ligne. DMTV vous dit à tout à l'heure, suivez et nous revenons juste après. Quoi vous l'ombele, tous les diasporas, vous voyez avec tous les images qui passent avec le Palais Royal. Si moi on est pour citer, si moi on est quoi vous l'ombele, basoda bizidi, ngolo beni, quoi vous l'ombele, vous talons les images, basoda babingi, quoi vous bizidi babingi, petit boula masasi, quoi vous. Baltu na baltu benda muzinti zao, babu benda muzinti zao. Tangu ifweni kwao, baltu babu benda muzinti zao. Okay, matondo okay. Voilà, tout kolanda bisonyo surtout élément wana ezali quelque chose qui s'apparente à une rébellion, à un soulèvement oyo koyi kozala pe toléré na mboka na biso toza komona ke ba adepte ya mouvement politico-religieux Bundu dia Congo oyo ezali na dirigé avec un gourou na kombo ya Nemwanda Antemi babimi na balabala donc batiki résidence na esika zalaka babimi na balabala pe bazali kotambola bazali koyemba banzembo na Kikongo parce que wana ezali mouvement moko oyo uta na Congo central ezali mouvement moko ezali constitué en tout cas je peux dire sans avoir peur d'être contredit que na ba Congo pambate za mouvement moko ebanda kuna na Congo central pe mingi ba makamna bango basala yango na Kikongo voilà mais moi nanseli abwaki ba adepte na libanda na quel but en tout cas jusque là tozuna no ba information te pona koyeba objectif na bango ezalaki ni kobima libanda parce que le fait que ba quitter résidence na yo ezaka na avenue haute tension zali avenue à ma campagne oyo et déboucha na avenue Mbenseke mais na niveau ya arrêt Sakombi donc c'est là mswane ke cimetière à Kitambo oyo eza en face wana yango na avenue haute tension donc tango outi neti station ma campagne ozo ya Mbenseke tango okomi na arrêt Sakombi nzela mususu ekei
cimetière à Kitambo, Mbese qui continue Ngomba 80 jours, et en face, il y a Nzelo qui est commune, il y a un cimetière à Kitambo, Ndé Tozali na avenue haute tension, et pas Iwapi, Boun, Nani, Nemon Danseni, afin d'akaper à ces barricades, na, adepte, na yo alakisa bango, teni moko, bazali facilement identifiable avec péré rouge, na bango na mitou, mais, tiki résidence na ye, tamboli, titi, juif nzela on a embêté que direction station ma campagne bazalaki ebele na nzela paiement panique et terreur batu babangi batu babandi kokanga biloko na bango kokima kozonga na bandako mbango mpo bayebaki te nini kosalema boyebi bango baza spécialiste ya bandilika bango bazalaka na baarme létale te nde tomonaka boye munduki bango baza na bandilika na bango donc nde tolobi c'est un mouvement politico religieux donc oyo anakinshasa ayebi eza mouvement moko mystique mouvement moko ya bato ya bakisi oyo bango bakontraka na bakisi na bango nde tozali na anarchie te, nous sommes dans une république tozali na autorité ou bakonzi bazali, on ne peut pas laisser un mouvement pareil qui s'apparente à une milice et kokita na balabala bongo et surtout en cette période où il est interdit tout rassemblement d'au moins 20 personnes talandengeni mouvement où ils allaient non seulement mettre via bango moko nanu en danger mais mettre la population mobimba en danger parce que nous sommes là face à un ennemi commun mais c'est le moment où les moines entiers nous trouvent aussi pour faire ça là spectacle et ceci nous amène à nous poser des questions sur la santé mentale de cette personnalité de ce monsieur Némoine Nsemi parce que de plus en plus tout comme on a local on dirait qu'il y a un problème au niveau de la santé mentale naïe ou Sengeli peut-être que dans l'État vu que c'est un député national honoraire à l'andela situation naïe bakokako interné de sorte que psychologue psychiatre bakokako l'andela malade parce que beaucoup fait rappeler que dernièrement l'État qui nous sous na média pour s'auto-proclamer président de la République fait appeler ça qui est l'ancien chef de l'État Joseph Kabila ultimatum il y a 72 heures ultimatum pe sila nango tout le monde appelle que salamate est-ce que o salamaki lelo les alaki siko peut-être exécution il y a ultimatum naie oyo après ça qui c'est possible mais en tous les cas natango bango babimi na balabala bongo et que police a réagir, la police a frappé fort avec gaz lacrymogène et des tirs à balles réelles. Tomoni que adepte wana bandi ko pakata mbango na niveau moko ya kosakana te donc nous nous sommes dit donc c'est que bazali na banti balte c'est que bazako kima liwa bazali ko banga alors pourquoi dans cette république on peut tolérer batuba se comporter comme modèle wana alors que la force reste à la loi c'est la question que nous nous posons jusqu'à quand on va tolérer les inepties buzoba il y a un Némoine Nsemi qu'on fasse encore la déclaration, ça peut encore passer, mais maintenant mettre la vie de toute une population au Bazali, dans l'environnement, na Yewana, au Bazali, na commune, à Kitambo, au Bazali, na ma campagne, qu'on mettre en danger, les alliés tolérables étaient singeli que l'État Kokako s'est imposé, nous pensons que wana zali mutu ya kukangaye mais tozali koloba azali certainement peut-être na problème moko na niveau mental et sengeli ko balandela ye balandela santé na mental pour la kotala soka nyonso tozali vraiment contourner parce que ce n'est pas possible que na moment oyo ba sengeli bakoka ko se replier vers bango moko ko éviter batopement ko éviter kozala na batu ye akoka ko mobiliser batu bazala ebele bongo na nzela et c'est même un danger public où il y a Azali côté de la bateau et ceci ne peut pas être toléré. Nous pensons que ceux qui nous ont Mike Mukeba se retrouver dans la prison, ne venons pas nous raconter que l'état des droits est signifié tolérer Moutia modèle ou quelqu'un qui s'auto-proclame président de la République et qui en plus donne de l'ultimatum à des tierces personnes. Batikael Olengo wana pire encore, il envahit la place publique, à envahir Nzela Balabala, mettant en danger vie à l'usager surtout Bazalaki wana et ce n'est pas normal et Sengeli que l'État n'a dit soyez barapé pour se faire respecter. Ce n'est pas en ce moment que propagation
ya virus wana kuliko salema na nzela ya bundu ya Congo wana pas d'exception par rapport na esengeli ba mesure moko draconienne ko kakozama d'autant que tout ça ko soupçonner que mutu wana santé mentale na ye les amis vraiment la montée. Donc voilà, rapidement, on a plutôt un peu intervenir parce que panique est allée au niveau de ma campagne à Kitambo à la suite de l'événement aussi que le cas où si toujours banane c'est motivation nango ça qui ni babimeka na balabala bazo yemba bantembo wa Congo bazali kokumisa nemo na ntemi na bango pour na bango si pour na yenda zali président de la République. C'est vrai qu'il est permis à tout le monde de rêver, mais tout le monde a une organisation comme une réalité, un danger public pour bâtir surtout en cette période de pandémie. C'est irresponsable même de sa part. C'est un intellectuel, mais toujours comme pour ça là-bas acte à boyer. Ils allaient vraiment côté ça qui est intellectuel, il y a motango qui a on a tout le bien single même carolandienne, mais bien peut-être qu'il y a des gens, il y a besoin. Te rappeler les choses que vous allez la DNTV et si vous en avez abonné, cliquez pour que vous s'abonner, puis vous cliquez sur la cloche qui apparaître juste à côté pour que vous allez désormais notifier dans la vidéo, dans la vidéo remettre en ligne. Pe to souhaiter na tout le monde vous allez kolanda biso santé malamu et que nzambe ko préserver bisonyo surtout na maladie ya coronavirus mais de toute autre maladie que de sous parce que c'est comme si la maladie nous se pose alors que la vie continue telle que ça la caca avec son lot de morts quotidiens dit la malaria pour la biso batona République démocratique du Congo dit l'accident de la route biloko wana ezali na yango peut-être tant que c'est pour diminuer l'accident de la route parce qu'il y a moins de circulation mais nous ba maladie mususu et continue nango toujours pour frapper et que Dieu nous en préserve pour na corona en tout cas mot d'ordre saka moko faut que si nango est efficace pour le moment ezali ka moko kombo lango prévention komi batela kosukola maboko tout le temps kozala na distance moko ya au moins 1 mètre na moto oyo oza na ye pembeni et koevite bisimbasimba ya basurface soko osimbaki neti ata poignet ya porte na yo sokola maboko nyonso tu wana ezali kopermettre en tout cas seke tokoka koevite propagation ya virus wana. Voilà tokomi na suka. DNTV vous dit au revoir et à très bientôt.